conseil on a pesa ba artiste batika hypocrisie basali ba réunion au moment ba yokana na bango te ba neti kambi ya guerre d'esprit nga nginde bolingo ba pesa ba bonne chance bazala kana bolingo soki bolingo ezala bien pour lelo ba on a bango na comment te bisanga te ba poison mambebele to mo banga. Je suis convaincu que l'idée vraiment y a Afar et qu'on prolonger parce que par rapport il y a humeur ndengo utoloba. Afar n'est pas là pour gérer la humeur et bateau. Afar objectif nango eza ko rendre les femmes artistes responsables, de rendre les femmes artistes les autonomes. Au moins 40 ans parce que na yoka ngana kota inate. 40 ans on a na groupe salon pe na musalo yanga ya théâtre. Na yoka ki pe batu na yoka ki pe moto apesanga pe mayele lokwa titenge sana pe tozala ki bomoko na ndenge biso tozana kati ya groupe salon so moni batenga ma massage po batalike bango bavandaka na mabele babota makape nanu te bakutinga mama linga na musala oyo pe nazalaka na bango bien yo mama nde kozala songi na bana te afaro bomone ko kende mosika na komona Yesu na tango biso toza soki bano ba bebisi eza pona biso basage toza kopesa bango conseil malamu te laumbela na se yambona tuta tolote yambona sala fièvre teo na loboko na yangu yango nyonso ekoki ae ae yango nyonso ekoki oza kosalelanga esengo nanga ekomilo yembo naye kokomisa yo mama kolo Yesu kolo yabo moinanga nakumisi yo ya motema olo yabo olopotanga mosika Zambe ya bofele mobali ya baveve yaya olingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobanda koyembela yo kokumisa yo omoi nanga mobimba na mokili oyo Yesu na ngai namoni moto te oya kokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai Yesu okufela ngai opesa nga bobo Yesu na ye peli yo mama na yo yo tabe ya bobo inanga moya miso nanga yesembo Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
na biso na barezi bazai. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, exemple télévision, exemple TV, Barési Baza, messieurs les journalistes, très heureux de vous savoir encore être nombreux devant vos postes téléviseurs. C'est toujours avec une immense joie, avec ce grand plaisir, grande ma joie de vous présenter cette émission. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre amour. Comprenez, comme ça, nous sommes au mois de mars, mois dédié à la femme. Comprenez, il y a une association de femmes à phare, où est quand même la maman Marie-Hélène, Suzy Bantou, Yursil Pechanga, et Baza Ibele, Karine Pala, ce sont vraiment nombreux. Alors, le Lotoya qui a point de presse, pour que tu aies et l'oroni basi à théâtre, bangi ba le belabiso, et l'oroni basi à théâtre, oh bah c'est plus sarabino, bangi basa la lusus. Alors, pour ne pas monopoliser peut-être parole, alors je dirais un grand merci à Deyo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Grand merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba qui est mon boss, qui est mon patron, mon sponsor, mon thème à Clarisse Ogang, à Maman Sociale. Un grand merci à Malik Arafat, merci à Jérémy à la merveille, mon ami, Gilles Molamputu Yagueto Kamasi depuis Montréal, depuis le Canada. Et puis un grand merci encore une fois de plus à celui qu'on appelle Monica Makambofi de disque Made in Monica, donc merci Nayo, merci na bébé senior le moment na Kenaye puis Primaël Lina Foukia au moment na Braxton, un grand merci na merci encore une fois de plus à celui qu'on appelle comment on appelle les mamans de Chiquito Djogo. Merci à Bruno Aruna E19, Willy Claude Jama Prêtre, Thomas Mbouya de London. Alors je vous laisse suivre Toko Tanakati et par après nous allons retrouver tout juste après pour que Toyeba quels sont peut-être le dire, quels sont peut-être le propos les femmes de médias, les femmes artistes au Bassani Sibiso. Alors accompagné avec mon réalisateur Toko Tanakati pour que Toyeba c'est parti play. Bayeba ba valeur na bango bayeba ba droit na bango to conscientiser mitu na bango ndenge zabo na fa soki yo mwasi oboti courage lobi que par exemple président moko songolo asalinga bola ndenge nga na bidite tena mutu oke prison osa prison yo président peu importe qui président likambo ya bato akwana na kasi pala oya yebite abato eza ko ba bekiso likola mbeto basakani na okembeka po ozwa rôle songolo ndenge ezawana biso toye kotalisa bango za ba maître avocat o bakoya bakoexpliquer biso ba droit na biso na musalo tozosala mpe ba discipline esengeli tolanda na musalo yo président to obengisa mwana bato ya mwasi na bamimi par exemple yo oke na kati ya ndako moko boye président alandi wana mpona ntongo boya na tournage oyo bosalela président na motus eyebaki yango wana nde tozobenga ngo violation oyo mazidane ayebaki donc quelque part oséquestre mwana bato non consentement, na consentement. Il y a un mot sur quoi biso balobi même ba mikolo ba biso mwana ba tabou ezalate na mwana libanda kama bobima so ba yebise likamo bosongolo yango nde akotala conseil o mama na ya pesa kaye par rapport ya makambo ya kutenda yango nde toye kolakisa baleki na biso bazwa na sala musala na oye kosala musala peu importe groupe nyonso to yo kokota mais yo ke kuna business ala yo travail to mona ba kimsusu ba ya ye posa na ye objectif o ya ye la ke ya tra ko mibali ya poto ba na kasi to moni lelo ba conséquence mutu moko va na netina na poto e mususu pa le kiyote e mususu pe soki ndeni mais afingi to ko tele ni kamwana bo suka na ba bande na biso basi to za na discipline entre biso na bango donc bango ba obenga biso pona musala na biso pe to bi musala na biso pe to obenga bango pona fanatique au balina musalo ça alors biso to yete ko biso to promouvoir moi si mo voyez que ça ayaki déjà na ndako aye ba objectif o ya bayaka ko ça la théâtre ko na nzoto te bayaka ko ça théâtre ko to te même qui danser oya ko bina no kasa moko songolo ko bokonzo wana ko déjà musala nyonso so ko ka moi ça président likangwa chef moko chief musale tout au commatate déjà biso moi ça théâtre yebaki tant yo comme déjà moi c'est songolo pa bomi carrière au bomi ango nobi oza mobali bato nyonso ta théâtre bayebi ke ozalaka mobali ya songolo bakoyebisa moto wana kazalaka kutu ya intel quelque part to bakosoigne basevi direkolo vite il faut ça. Merci maman Bolemi afar oye amour travail émergence bosuma biso na
réponse, tout va nous dire si c'est pour la peau évoluer. On va poser ma question. Daniel, une minute. Ça une minute. Oza eloko bakisa kasi bakisa mukena o baninga bandobite comme ça alo ba deux questions na ye merci d'être là savoir qui est la bande et esengi na biso kolakisa na bandeko wana kati actrice il faut ayeba différence entre personne na personnage donc cela veut dire rôle o bapesi oyo ya kindumba jouer ngo na fille mais ntango osisi kojouer ezonga normal ça la continuité dans mon vie. Donc c'est ça. Continuité de ma bé. Deuxième question. Deuxième question, ma reine m'a dit que à part ma formation pour Zala, na ba 3 ans na kata fa et vous avez rendu fouté la moto dans ça la moto il va pas. OK. Normalement, ils ont la carte. Où ils ont la diplôme pour ça déjà bientôt là à la ANTP sur la association des pharmacies déjà parce que déjà plutôt batafuna on a oublié ça que ça déjà la batafuna ne soit pas baquet de contact c'est très important pour notre société mais ça fait biso moto za charge ya ko professeur wana ba voka baina ba isa biso ba discipline biso na musala et puis ba pesa biso ba formation c'est un peu pour police au monde qui est théâtre ko jouer na scène na qui na pata na scène naza na mata caméra ume naza ta réalisatrice munene ya musala naza la problème ba 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 na ko fana na ba de tâche ici c'est ali emergence c'est gratuit pourquoi tu n'as pas condition ni n'a pas répondre comité adhésion c'est gratuit 500 adhésion 500 oye na on va remplir sa fiche on remplit oye na photo passeport 500 le bill a grande voilà. Mais avant pour ta besoin taille à conversation c'est solo lina yo koye ba discipline ya s'il vous plaît voilà ta question maman quoi je vous émission fan théâtre, je suis aussi dans le site de HP Moderne. En fait, question à l'exemple, par rapport à Ava, ils ont des mais pourquoi vous avez voulu seulement prononcer l'action de la vidéo dans la tombe de la visa ou à la parce que les gens et pourtant il y a aussi des artistes où on va peut-être chanter, danser aussi. Pourquoi ne pas vous battre qui fait dans l'arbre on sait bien qu'à vous battre la tombe. Et la deuxième question est par rapport à la projet à part. Est-ce que vous avez aussi des ambitions sur un projet à aider aussi le bana ou le bana au bazar, peut-être au bana, au bazar, est-ce que vous êtes le bana? Ok, merci. Papa Oye! Oye! Papa Oye! Oye! Papa Oye! Amour, travail, émergence! Ça va, oui, là. Je vais pas répondre, yo. Comment on dit à part, il devise un biseau, et ça, amour, travail, émergence. La carte, c'est amour, entrée des ans à carte. Vous savez, ma et belé oyo, ceux qui vont au tal à Ndeko, à Zana passe. Il faut que vous médiatiser pour quoi. Tous en a été pour nous. Tout bien, tous ça bébé. La droite est battue. Tout ça, l'action est belé. Pour que vous voyez qu'on appelle 7, 8 déjà. Il y a visa toujours médiatisé parce que et que directement à Afar et que vers famille et les qui na cimetière parce que ça moi na bandi et puis ça moi aza sous-vivant na mamba dadi to sala ke belé to ko lo baki na bandi ko nso bazo bela to zo sala ebelé o Afar to on a besoin nango sikote ko médiatiser pour que baloba ka ba bandi to sala ko parce que moi qui la bandi œuvre monsieur to za bandi moi na ko to lo ba critique za moi mi na bandi ko mususu ndenge ba kineki nango to éviter que tous a besoin bébé tous a besoin de soutien moral. Nous avons besoin de soutien moral et pourquoi pas spirituel. Batuba aider biso. Il y a un biso tant au sala. To lingité batuba et balon que tout sala pour tout sala pour tout ça. Pourquoi ça soit pas chance. Donc les négociations ça les aider. Pour le projet, on peut faire mieux de terre nano.
tant tokosala baprojet na moment opportun tokoyeba nini affaire eza na besoin kosala tokosala merci Lisa ozotuli biso lobi pourquoi tokemba moko makambo ya visa ekuta baartiste baza ebele nakanisi topresentaki bandeko place bakunda visa ndenge ekema ata na kati ya famille so olingi osala likambo na kasi okenda likambo mpo tomoni ndenge eza makasi esokaje moko ozoya place bakundaki visa ezalaki kokende na kolimwa na kodisparaître mbula soki ozokana kasi mama zibeli na mama teresa bakola mbula na moi ti biso kozai na bandako eza mpona ekole bayaki meme place wana bapierre tombali mibale na katikati ezoke deja kolimwisa ye biso objectif na biso eza tokende kolesa baorphelin te tokende kosani wana eza makambo ya ONG nakasi baartiste mosusu baza awa en privé baleaka deja na baorphelin bakendaka kotikela bango biloko bakendaka ba biloko na banini bacentre de vilia biso objectif na biso nakanisi kopesaki yango soki tokei le plus vite possible na makambo ya visa aza ndeko na biso visa tokanisaki mpo le 8 mars ebandaki kolia tomoni kasi bakonga visa ezokende pareil topropozaki bana na biso toza na bango na kati ya totalisi bango bavideo likanisi wana euti epa na bango moko ya teke biso toimpose bango bayokaki mpasi visa atiki mwana moko mwana wana lobilobi ya okola bakobetele lisolo ke mama na ye asaki mosala biso bamama leki na ye bamama kuluki na ye topesa atiki ntango mwana akoluka kende kotala place batia mama na ye akuti yango te quelque part ayoka biso kanda mama ezalaka ata na bato moko tasala na bango mosala wana po place po mwana wana mpe un jour alingaka alakisa bana oyo aboti mama na ye nde tomona kaka ezala yango tomonaki ke tokotika ndeko na biso adisparaître po tolobaki même croix ezalaki lisusu te libulu esali mai nyonso tiso mbula ezobeta ezokota na kati yango nde tokendaki nao na yango mpe eza teke biso toleki liboso eza famille tokendaki tosololi na famille epesi biso accord yango tozokende kosala mpona kolia na baorphelina wana epesameli na liberté na motu nyonso soko olingi osala yango okoki kosala yango po ebendaka bénédiction ape na kofanda na nga lelo nasomi mwa lipa na nga $10 nasala yango deja naluki mwa place moko basheke bazali napesi bango bameka mais biso baobjectif na biso yango wana topesi bino po ozokende mama moke na kobakisa ya dirsa bawaila totosala assainissement na ville ya Kinshasa tozali ele ya asanef tozali na lingwala afare esalaki assainissement tolokotaki matiti journée mobimba na ndenge tosalaki na kine bopelo tosalaki na la raskine voilà excusez-moi tosalaki assainissement na raskine ezalaki tokotanga yango parmi baactivité na biso donc soki oza informé te activité visa est la première activité. Merci. Merci. Daniel, quel est le nom? Deuxième question, Afar, il y a et ça déjà bien. Vous promettez que vous continuez un jour et vous quatre dans l'année Maman Thérèse a vraiment relation puisque à 2 personnes. Question
question na ye biso ezali eske défense ya fa ezaka mpona biso moko bafame artiste uke tokokotama mpe na likambo na biso toza na fali bitoli na kati na biso ya tolo badéfense na défense na ndeni défense peut-être ngatomfuna na problème moko nde na ye makobino naza menase nayaki mpona couvrir élément na bino ya fa bino bokolandanga bosoutenir ngai to bozela kaka l'association est ébélée. Mais que bino ba Apelko ezali soki alingi asasocié na biso aye kosadere wana nde tokolanda likambo mais toyebi ke bachroniqueuse na bachroniqueur baa na apelko na moto akotelema na likambo ata yoyo kosala neti par exemple na okenda na mosala mpe likambo ifo nautaki na banzela merci nanga na basaka mwa mokie na oyo kristo okoloba neti mwasi aza menase par rapport neti producteur akosuka abimanele kaka iya des fois bafilme bazalaka abandai déjà kobima na producteur ntango amoni ke producteur comme na niveau obwakisa ya komosangage na film mosusu ye ayoki jalousie aye sikoyo koluka atia bato na erreur c'est-à-dire ke amibimisi lokola ke ye na producteur no basala eloko te producteur siko abandi nde komenase ye ntango bino bolinga bokota na be wana boke na erreur yango ntango yo ozoya koyebisa biso kopesa lisango wana il faut bapreuve eza nde mama présidente alobi il faut baargument oyo eza solide et convaincre ke oui oyo olobi eza ya solo ke yo nakolaki na mosusu te akoderange yo nde azomenase yo nde bakoluka badefendre yo c'est un peu ça Ma réponse n'a pas sur ce que vous dites, lobby ok. Et ça va rester ça. On ça va pas comme on l'aime. Il Merci. Quelle est la mission de la phare pour les comédiens et les comédiennes? Voilà maman Marie-Hélène, maman Michanga. Quel regard portez-vous sur le marché congolais pour vos produits? Parce que pour les R, nous sommes protéger à la piraterie, et il y a une chose, quelle est la mission de la phare pour les artistes, comédiens et comédiennes? En réalité, plutôt le bâtiment. Anemo, mission de mission et puis, tu y es pour vivre la liberté, dans le donc, artiste à vivre dans le salarié ou artiste à vivre, artiste comédien à vivre, il faut à la mbeka, il y a sacrifice, il y a mouvement de somolo pour yama. Vous comprenez? Donc, il musala na ngai nde e matisa ngai. Ngai na lobarake musala kaka nde mpeto. Omoni to osala ba mindele ba américain musala ba zo sala ata ba Kardashian wana ba king.
aza kose concentré mingi leloko alingi abimisa soki par exemple parfait omona ase concentré biso tose concentré tosalaka su barépétition te biso soki tozalaka baprofessionnel yaka na obetango ta ya yo moko botravaille mpo leloko exactement ta oyo ya mosusu moninga osala badiscipline azovanda ayebiki aza na tournage lobi lelo obima te ye avandi na obetango dada mosala babongisaka yeba kolinga mosala na yo bongisa yango soigner yango mpo lobi efuta yo oyebisanga te moto ata azwi kisi ya bale na asalaka entraînement te so batie na terrain bamoko obeta bale non ata aza na montage na tio convoi. Ok, ici deuxième question c'est quoi? Quel regard portez-vous sur le marché congolais par rapport à produits Nabino? Parce que nous sommes pirater biso, nous gagné dans le monde, on a misala Nabino, ceux artistes comédiens, FIFO, encore d'autres. Puis nous, en soi, on a la place où on est déjà bloqué pour la situation Nabino. Parce que vous gagnez dans la œuvre Nabino. À part, à Tchéni, vraiment, pour la commission, nous avons appelé la maman Kamona pour la base, on a revenu Nabino pour nous. Merci. En attendant, tu as déjà la question pour la Voilà. Que pensez-vous quand les majeures personnes disent que ma fille a théâtre, que ma fille a ma c'est quoi l'apport de la phare pour l'évolution du théâtre du Congo? Question Souka, la phare, donc avez-vous des projets sur l'encadrement des jeunes, enfants, filles, garçons défavorisés? Non, merci. La question posée, c'est que maman, je vais avoir des bibisos sur côté des alliés. Tout ça, on va être en aïe, soit qui na Sokoda. En tout cas, va revenir na biso et zongaka. Gaza, na fili na Sokoda. Na maman dit gaza fili na Sokoda. Moi, ça lui bosse à sa fille. Il y a un autre débat en retour. Va finir sur ma comédienne bazar, va finir sur l'artiste. Ce qui on a pour ma film. Attends pour jouer la film à moto. Bah deux voisins ils ont. Ok, ça fait. Parce qu'il y a un autre le qui s'est opposé, le bango en général, on sera qui est informé que bah évidemment il va répéter la volonté de mettre. Bon, et on sera mieux. Parce que les lots va CD, va DVD et comment un peu passé. Et piraterie est ici là dans le côté. Les autres on un peu va YouTube les amis. Et puis là va YouTube les gens là bateau va zali. Va revenir dans bango, on répond à ma condition au tient film et on va revenir zali. Mais on a aussi le quoi dans la Congo, le quoi dans la congolaise. Ceux qui te s'affilent dans Sokoda, en tout cas, va revenir à moins de mon sont et aux alapos, et ça qui est basé la Kinga, à zone Sénégal bouillé. Et puis alors nous sommes au Sénégal, la biso, donc il n'est pas enregistré. Dans le ministère, dans le secrétariat, dans le ministère, il y a culture et art. Parce qu'il y a des gens. Non, le ministère, on sait qu'il va sauter. La carte d'artiste est haute aux Aranango, il y a un autre de secrétaire d'artiste. Parce qu'il y a un peu de des compos d'artistes, dans mes miens, de foutika mbongo, à PCK. Mais ce qui est dans le secrétariat, ils ont un bon mot à Sengaravana, pour s'enregistrer. Voilà, les Aranango, ça cause Aranango. Mais ce qui est dans le secrétariat, ils ont monté pour Sengara, pour fouti, pour s'enregistrer. Attends, on va tourner film, attends, on a besoin de ce qui est dans le secrétariat. Au Sengi Bango Bako aider pays par rapport à Moussano Sala pour le ministère et supporter les artistes. Bon, les promotions, voilà. Merci. Ok. Troisième question. Troisième question est que pensez-vous quand les majeures personnes disent que ma fille a ma fille à ma fille et la ville mais là, ma fille a théâtre, ma fille a ma peau, qui est la vie de l'île. Ça fait très mal pour le paquet. Il y a ma fille à ma peau, ma fille à théâtre. Parce que théâtre, ça me sale. Et ça, pour l'eau, nous avons mis sur la tozo, il y a nango, nous avons mis la classe nango, nous avons mis la ébélé nango. Donc, et ça, pour ça, pas considérer un autre travail. Pas de service, on a 7 nabiso. Parce que le théâtre, il doit ça, même la morale, nous sommes déstressés. On a moto stressé dans la télé la carte à TV malamoro a vu sengo a vu qui met la montée donc ça fait très mal pour ma fille à théâtre on dit à moi moi ça fait très mal
tokosenga na public na biso oyo bazotala biso oyo bakotala biso par-ci par-là partout na monde entier batia biso na siècle na biso baconsidere mosala na biso eza malamu mingi. Ok. Question. C'est quoi l'apport pour l'évolution du théâtre au Congo? Apport, il y a évolution du théâtre dans le Congo. Apport, il y a maman artiste. Parce que dans l'affaire, tout le ni tozo mema. Pourcentage est belé, puis les artistes et comédiens. Moi, on va dire belé. Parce qu'apport, nous avons déjà dans le domaine du théâtre. Le domaine de la grande action apport na biso eza makasi. Apport na biso eza makasi, sauf que tokomi kodéraper. On se le dit, tozo avouango mpe tozo déraper, tozosala suku oyo totindami yango te. Parce que biso toza wana toza mpona koéduke pour la masse laborieuse. Soki biso moko tozoya na scène mpona kodérape toyebake génération na donc apport na biso eza topesa toinstruire tomema mboka na raison oyo baperdaki bazonga na raison donc apport na biso eza yango oyo baperdaki bazonga na raison mais biso moko tosala makasi yango moni lutte ya phare eza mpona kozongisa bato na raison wana surtout baartiste ezongisa baartiste parce que koyebisa artiste na motu na ye atiake ye aza wana mpona ezali komema mwasi l'autorisation. Moi, il faut se prendre en charge, de répéter mon soit à 5 fois. Ah ouais. Maintenant, quand on a un projet qu'on a maté. Parce qu'on n'a jamais projet. Quand on a déjà la télé de formation et renforcement de capacité, on a déjà un projet à moi. Donc, on a télé Zali, la carte de télé de professeur à INA. On va apprendre le biseau pour transmettre. Donc voilà le projet, moi c'est un doigt renforcement capacité sur l'autonomisation. Il va côté prendre en charge de moi. So moi ça c'est prendre des gens en charge. La simanaïe, on va tout poser comme on va que mon quota est comme là il a tout Liskanisi, il y a aussi l'association AFA. Arafat. yakosa l'association afar eutaki epa nani otango iso bato bakolobaka esika basi basangani mwa matata ezalaka otala mpe bino oza baartiste ya mikike ya minene bamisu bazwa chance ya komatala mpepo bamisu bazwa chance ya kokoma mikili ya poto bamisu bazwa chance ya kokeba mboka ebele toyebi awa ebele bozali awa sikoyo bazwa baso baza baartiste comédienne oyo bayebani mboka na biso basanga eske bolobika ina na pamba me toyoki makambo mabeni te ozokende eske likanisi wana ozonaki yango malamu bino basi oyo bokende asanga bosala eloko moko bosala famille moko mpe libota moko tozalaki déjà na baassociation ya basi ebandali association ya basi oyo ngai nayebaki mama Marlène nasalaki ata plus de 10 ans tobandaki yango timidement tobandi tosuki na nzela kosuka na nzela elobaki teke tozalaki capable te tobandaki kokanga bandeko te na baoccupation mona mutu mosusu aza na makambo ebele azoya te toye kobandela lisusu pa mama Marlène Sarah Moussa mpe awa aza na biso te ayebi kosala association aza nango mpe ti lelo eza mpe na mopanzi tobandi mpe ya Sarah Moussa timidement mpe kaka ndenge après selon baoccupation ya bato oyo azosimba boye kokutana pende ezalaki biso te yango ezalaki tokontinuaki lisusu te mais na sese tosololaka likambo wana eye kosala ke tozalaki na liwa ya ndeko na biso mindondo mpe ya sonam na créaki groupe à WhatsApp moko bijou azali mama linga bamama top bamama bazidane bamama balingaki basala défilé de mode jour à le 1er août na festival à Tokanisa
oya ndeko jipe masaka ntango Solange Minolo akufi na yebisi bango ngana okoka na ngai lisusu kosala eloko te toboma likambo ya défilé de mode toboma mpe groupe ya WhatsApp po esalamaki kaka mpona défilé de mode en tout cas bato batombolaki mingongo ezalaki ndeko bijou na mama top balobi te olie toboma ngo tosalaka lokola association moko boye tokutanaka ntango ya likambo tomonani tosungani nayesi bango te tozali jeune association mama Marlène na sala tozali jeune association ndeko Sara sala pourquoi ne pas tobenga kaka bango tosangisa nyonso mpona todémarrer après tout biso tozali baartiste ntango nayebisi mama Marlène pembeni tala lisolo nga na soli na baninga olie ngai napumba ngo tosala lokola tobandi eloko misusu ekozala bien te mpo misusu deja bobandaki malamu tokutana yo ye Sara ye ali bato deja oyo tozalaki na bango makambo ya défilé de mode tobengisi bandeko mosusu tobandi nde lisolo ya afa yango wana nde tosanganaki biso nyonso tu ngambu tosangisi bato nde todémarre lisusu yango bomoni basi nyonso tu baza décide tocontinue mais monete ndenge olobi kopanzana yango na mikele ezala bati motu nyonso te akobota mwana akoki kosuete elobi mwana akufa te abela te susi na biso ezali ke tocontinue econtinue libela bato bazwa bénédiction na kati ya association oyo bato bazwa basolution na kati ya association oyo po eza lisanga basi biso moko tobetaka sete tolobi mwasi atongaka mboka te soki baloba yango biso tokolakisake totonga okanisa te ndenge tovandi boye baproblème ezalaka te ezalaka ata na bandako biso nde tovandi ya bacameraman biso baproblème ezalaka mai toluka ndeni tokoki kopolisa afar mpe eza na baproblème nango tolukaka topolisa mais susi na biso ezali tokende lobila bana na biso bafamille na biso peut-être ezwa mpe solution nsima na biso na Ekoki. Loba mama loba. Liberté d'expression. Association alobi afar esesali deja makambo mais tolingi kokende na makambo nyonso tuka alimentaire po bible ezobisa biso soki loboko ya gauche epesi ya mobali mpe eyeba te soki tosalaka baaction oyo tomoni ke tokoki koyebisa bino tozoyebisa mais afar ebandi deja baction na nayesalisi bino assainissement oyo tosalaki assainissement nano lokota salite ezalaki na commune ya Lingwala nakati kotambola mbula bandeko basi oyo tolokota salite babiso bakotisa maboko na baterase mpona komisa salite po tolakisake mwasi moto atiaka bopeto na milieu na environnement oyo ya bati yango mpona kolakisa liboso ke biso toza basi tolingi bopeto eza na mboka na biso tobandaki kosala eloko wana mpe esili nano te tozosala makambo mosusu mpe makambo mosusu eza susu na nsima na biso oyo tokobanda mokala mingi mpe awa nakasi kozala toujours invité boyeba tombeli bino association malamu Mayele, Ozali Nafa, la présidente Ozali, Otali, comment on est dans le si la 2000. Donc là, nous connaissons les bosses. Ce qu'on nous a 2015. Ma remarque, ma critique, et aussi par-ci par-là, surtout dans ma politique. Au balance. Ce qui est ce qu'il y a pendant que nous sommes bien. Ni la maman y a phare. Pendant que nous sommes désolés. Nous sommes en 9 Oui, merci beaucoup pour la parole. Merci. Et pas à moi si comédienne, et pas à moi si artiste. Dès lors où ma femme va s'amener pour le côté, et l'autre et l'autre limite au paquet, ça te limite au tien à moi si qui est assez important. À mise en charge, à ça la moussala naïe, il y a un monde au sala qui est au molaïe et L'interview ou des on est combien?
azwa biso asanisa biso tokoma eloko moko eza pasi tokoloba na motu sikoyo mais soki aza na rendez-vous na ye moko azobima kope kokutana okakela folokoato epuis motu oyo apesaka nzoto na ye mpona role baopesa o sikoyo role yango peut-être po opesa ye nzoto noye pa producteur mais bayopesa mpe mpona oyebi mpe kosala pe ngai mpona kobakisa po question basi basimaki yango torépondre kaka po sona kobakisa epongi kozwa pa baformation ntango oyebi deya mosala naona ntango ozoyeba je eloko nini naye kosala na théâtre naye koluka mibali te naye kosekosite te na ye mosala mpo mosala kosala osala merci c'est juste, il y aurait quelles sont peut-être les conditions de comment la peut-être à poser dans l'association la poser qui de l'eau, ma femme artiste plus de 5, ça plus de 1000. Pour déranger censé ensemble ou soit vous avez il y a bateau qui est moins mingi pour les merci. La question posée, Evelyne, fais ça dans la fiche de la télévision. Des autres. Les coquilles des espèces de coquilles. Ils sont les bouquets mais pour autant, il y a reposé la question, puis il y a reposé sur le principe. Parce que c'est le principe des amis. Vous avez le principe de la si c'est bon, ça là, frère Nanga, confrère Nanga, Massa Nanga, Moninga Nangai. Kevin n'a pas les nouveau producteur, jeune producteur dans Orlando. Bonjour. Bonjour, Barési Banzata, l'autre na Afar, il y a des femmes artistes, il y a un monde entier, il y a un autre la bango, il y a un autre ça toujours micro Jonathan, tout ça toujours Mama Kambo, mais conseil on appelle ça artiste, batka hypocrisie. Parce que la réunion au moment où le bayo kana na bango te, ba dès qu'il y a guerre d'esprit, nginde bolingo. Après on a ba femme artiste ba rebelle mais na ba réunion ngo neska bilonga ko compte. En plus ndete loko bengi conférence de presse. Conférence de presse ko chiba to sika ndete bo saka ndete lisanga. Elo bengi conférence faut ko ndete pour yeta na Béatrice. Pour que natana nini ba ba valoriser espace à bijou là. Munene to eska ndenge ni bijou là lo muke ba comme ba artiste bazali. Bon quand fallait dire comment ya wiki. Non ya. Si ba ki boza muke ba sali bongo. Et simbité? Conférence de simbité? On a eu mon gars. Et si mbité menga ngine bolingo, ba pesa ba bonne chance. Ba za la kana bolingo, ceux bolingo za bien. Pour lelo, ba on a bango, eh non comment on était? Bisangate, ba poison ma bébélé, to mo banga. To yeka pour ba benga ki biso so ba benga so to ya pété mais ba za kana bolingo ba rési pour bolingo lekino parce que biloko ba sala ngo da trop. Ba sa musa o ba risitari ni pala o ba nani ba sa o ba femme nini intelligent era mbongo ba ki kana gouvernement biso wa mbongo. Ba pesa ba femme ba ko panzana. Menga ngi ba panzana te so ba panzani ebele na modi bango baza ba oyokana te mena kamwe baza na kata association poizo ezana ya baza mayele na suki wa. Voilà, comprenez comme ça donc nous sommes ici toko zozo tanya mabe Neymar approche bébé donc to me camper ko ba prendre vue à chacun de nous donc Neymar Tanya Mabedi, bonjour. Bonjour, bonne fête de la femme. Merci beaucoup, Barési Baza. Merci. Voilà, Toye Awa, aux Alaki Koutou Avanga, conférence de presse, au lobby, étant que femme peut basangani lelo, au moins une initiative na Baronde. C'est bien comment on a idée Oyo.
to bandai komona déjà que l'association ezalaki nango bazo sangana mais tellement bazaki na boyokani te bazaki na unité te bazaki na kozala bien entre bango te bazo solo la mais bazalaki na moi eloko mona kati na bango on mona ke bandai ko panzana mais tellement lelo ba se voiler ba face na bango ba bimi azaraboy to mi bimisa to sungana yo moni ke ya basungani ba yebiki azaraboy so na lo balikambo te bikambo na ko lo ba pa o te azara attention azaraboy yo moni ke ba doser pe moi ko doser yo doser pe mtama be ko doser ba osangana même soupe ba ka ba hypocrite entre bango na bango ba hypocrite sila nango te ko ina na pe sila nango te ba rezi ko buka na te nde to ata biso nde to vivre boy na monde na biso ata to bito seka banda ati au moins que le lot mo boy o ina muta sala le te o lo ba msuli kama mutu mo sala le te tu vois et le quoi tout le monde azalango ako fana boy msusu ako bete lisolo quelque part abeti lisolo to beti lisolo na yo aso to beti lisolo ya lekechu mais MC OK MC lekechu na ndemo bo lekechu oh neni to zanata ya beti lisolo au moins babilo kana nyoso ya wesa la ke but ba c'est retiré. La fandi na ngomoni. Mais l'association autre personne ont chance na afar ba beza association de femmes artistes. Donc elles à la danseuse, elles à la chanteuse, elles à la homme tabambana, au peintre, tout le monde. Azaka artiste. Oui ça solo. On me met sur le mot ya. Ya ex na mot. Non non yo on me met sur la qui. Comprenez comme ça t'as qui va venir mise sur la ex na. Alors nous poursuivons donc comprenez comme ça t'as na mon loi ex na so ben donc voilà, comprenez comme ça, on va continuer tous quelques artistes. Donc c'est parti avec Deo. Voilà, je suis avec Marina Ngoyi, artiste à Binobo Seplarapenaye. Marina Ngoyi, bonjour et bonne fête de la femme. Bonjour, messieurs les journalistes, merci pour la fête de femme. Mon opena lisanga ya afar, herba benga kayo. To yo monem to ra ko sadere awa ozora likanisa ngondeni ya kotala ke baba déjà bino basi ya théâtre boyo kana raté bozara déjà na ba conflit moko boye entre bino na bino ba conflit moko boye existara mais abozuma initiative ya ko sanga na bino peut-être ko yeba ke Marina Silikara boye Darling Silikara boye Pechanga zala boye tout consort et ça la ki ondeni est-ce que idango mona e ko prolonger tout kata na nkande ba sosamuso banda ko mona pe amour ekatana. Je suis convaincue que l'idée vraiment y a affaire et qu'on prolonger parce que par rapport il y a ba humeur ndengo utsoloba Afar n'est pas là pour gérer ba humeur et bateau. Donc Afar objectif nango eza ya ko rendre ba femmes artistes ba responsables, de rendre de femmes artistes les autonomes. Afar eza wana pona ko soutenir ba femmes faibles. Si tu es faible de l'esprit ou tu es faible, tu ne sais pas au cause appel na ba idée, mais oye ba rater comment okoyi ko sala ki ba idée no wana ekende et avancer. Afar eza wana na kati association à chaque fois il y a des réunions, eza na ba femmes au pe ba avancer. Au peut approcher bango avec tes idées, bah quoi aider que non tu peux commencer comme ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Quelque part, non le belaï, il est de père bongo. Genre que yo les qui peut-être aux a limité na idée moro bo kutana pour tout moro yo bo sala neni ba idée peut-être pour na idée yo avancer. Je peux dire ça oui, ezaka kaka te ba yayande bazana ba idée parce que afar ba fongoli porte pour na batunions. Okoki ozala wana opesipe idée na yo. Okokuta peut-être baza ko installer olobité na monike obosali yango bien te bokoki osala boy. Ce qui idée no eza bien afar eza wana pour na ko appuyer pour aider femmes à avancer dans la vie, surtout les femmes artistes. Pour na kolongola slogan wana femme comédienne, moi si à théâtre et comment le quoi injure parce que les loso moins nzela balobi ba fille à théâtre et muto maboke eza injure afare pour na kolongola lo kwa na kolakisa ki une fille de théâtre azana kati théâtre parce que le théâtre c'est un travail et non que le théâtre eza boulevard te au bordel ba au téléma eza lieu ya ba anti-valeur te voilà. Voilà, Marina Ngoyi, tu as une émission spéciale bientôt là. Voilà, c'est bien répondu Marina Ngoyi. Nous a expliqué beaucoup de détails, mais absence pays d'artiste c'est dit à quoi? Bazaki informé
plutôt peut-être contre tant caca et tout comme ça parce que les autres qui point de presse faut que tout le monde a des bateaux belé ba femme nion so baza mais absence bateau belé tout le monde ka ba femme baza moké tandis que les autres qui compter ba théâtre beaucoup comme plus de 500 oui bien oui na affaire en plus tous a vraiment ébélé mais je crois que réponse oyo notre maman présidente a répondu kango comme esa conférence de presse et vu peu espace autozoa qui ba limiter qui nombre même na comité toza na bango ébélé mais nyonso ba yeti donc eza na ndenge ya mabete et tout le monde était informé parce que biso tozoa ba communiquer na kati ya forum mais ça peut na misusu o ba kufeli et tout voilà mais nombre ezaki limité juste pour la conférence de presse. Merci beaucoup Marina Ngoy. Merci beaucoup Baris. Yebi ça va bon exemple TV tozoa spécialement. Exemple TV c'est ma maison. Tokuta na to solo na kati Exemple TV. Merci beaucoup na une année vraiment félicitations hein. Vitesse au comme pas possible ça prouve que abonné na balinga ko mingi parce que pour nous ça la mamba boiza bolingo. Moi je vous dis merci beaucoup bo s'abonner sous ebele na kati Exemple TV. Merci beaucoup Marina Ngoy. Voilà donc nous poursuivons. Voilà Yasipi Maman Linga bonjour bonne fête de la femme. Angaye bonjour na mona te kombo nanga linge longwa et comment va se prier na munoka bano na zalanga bien santé kitoko kalo ko moninga na zabo lelo batu busunga nga bongo. Voilà comprenez comme ça lelo association ya ba femme ezaki point de presse Maman Linga ozana kati tant que sage 40 ans de carrière. Et ça le n'est pas pensé dans la maman 40 ans de carrière puis sage pour te rendre sage ba tomaye les ba na so bangi sala mbeba mo oko la kisabango ba lycée ba saka boité ko sanga na baleki na yo na bana na yo et ça le n'est omoni 40 ans parce que na yo ka inga na kota inate 40 ans on na koksina groupe salon pe na mosalo yanga ya théâtre na yoka ki pe batu na yoka ki pe moto apesanga pe mayele lokwa titenge sana pe tozalaki bomoko na ndenge biso tozana kati ya groupe salon so moni batenga ma massage po batalike bango bavandaka na mabele babota makape nanu te bakutinga Mama Linga na musala oyo pe nazalaka na bango bien yo mama nde kozala songi na bana te ko betsa bana mitute lo o nalingaka yo lokozana nalinga ko mingi nalinga pe mingi nalinga ke mingi nalakisa kolingo nalinga ko koleka bango to lo mama ka alinga biso te alinga ka mona wana te nalinga ka bango nyonso soki batenga ma massage point nini baza bana munoko pe ko beta libaku ba okupe osalika mususu et c'est pécipe république te oso comprendre biso nde to yebisa ba okeba na likambobo ko sala boete bo sala bo continuer bo et là on a félicité maman présente Marie-Hélène bato balandi bureau mobimba wana ba yokaki oyo biso to lobi yango wana ba répondre bo opposer ma ba oui c'est normal de balobaki wana biso pe ba mama sage pe to sangana ba mabi pendo ba mashako banini oso comprendre to pesa pe bango toli ba sangisa mibali te mobali mosoko za lingi on internet kaka ye wana apeke pe kolinga musu bokomi ko swana bokomi ko fingana ozo mona mais biso to kolindengwa na te jamais mobali abolingi fona respecter mobali abolingo na obenge mama na obenga ye papa na obenga ye papa parce que na ta on a pe mibali on peut banda ko tout sabino pe mitu ba tout en cette poigne est-ce que mokilango ebandika lokwa bano babandi te ebanda banda pona biso mo alingi mama alingi pe mama bipendo bo tokali pe bo ndongani to ko swana te to bengi ka mobala te to ana rendez-vous yaka to zana rendez-vous place boy bon na place wana toye to vandi ozoyoka toye to vandi wana ti mobala ngwa etanga oya amoni alingaki mabele alingaki komo mais qu'est-ce que se passe si biso tobi oyo lingaki yango wana mobali pa ke na soni biso pe totika parce que to bebisa famille na biso te afaro bomone ko kende mosika na komona Yesu na tango biso toza soki bano ba bebisi eza pona biso ba sage toza ko pesa bango conseil malamu te ngai nde na sa ko féliciter bino na ndenge boyaki na patience bo patienter en tout cas penza nzambe na bomo azana bino ozoyoka mais loko monde botia ba titre mabete po to sai pe loko mabete po journaliste azam mutu ya kobongisa artiste ya kobongisa pe nzela nae mais yo soko komi ko réputation mabe to boy oza Exemple TV yango ezalaka bien nayebi
Voilà, Yasipi. Mais maintenant, on a un moro bassage, besoin qu'il canisse monter à Rosala, peut-être association pour bino bakolo pour que vous soyez ma femme. Vous avez une idée, on a été bino mon akalato, kuma mika na idée oh ya baleki na bino ba marela nde bazui. Te mwana muke beta kambunda, bana muke ba beta mbunda, bakolo pe babinaka. Parce que biso tout ozakuna association nyonso tozakaka et pas vie masumu. Ozo comprendre. Mais na tango bana babengi biso, na tia minene ote na koya te non 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 ezala bongo te. Lelo solo bi mama ningi na sa eloko na muke. Mama na ponika yoya na loba na oya te parce que ozamu na ngala bote. Non. Voilà, merci beaucoup Maman Linga. Maintenant, aux émission spéciale pour promettre abonné à Exemple TV Nini na cadre de la femme tout sur la peine 40 ans au bête la biso likamongo ndeni bandaka est-ce que ça facile ko fa na pe 45 mais Alinga kokisi 40 pe moi seul bosso a fungola groupe na mboko. Voilà, Maman Linga ya promettre bango okimite o promettre bango ya suka pour que to kabwana. La kimite pona OK nano bana pe ba ozelanga. Et bon que to émission spéciale promettre bango. Bakozwanga émission spéciale na ko expliquer comment pe na moi seul bosso na fungola groupe à théâtre na mboka oyo moi seul bosso. Merci beaucoup. Merci. Voilà, comprenez comme ça elle c'est Maman Linga 40 ans de carrière. Merci à Matika Songoya non mon kala. Donc comprenez comme ça nous sommes ici réunis des journalistes, comédiens. Matika Songo mon frère. Tu vas bien? Boni. Bien. Ok, Nav. Nazali Maroc. Nazali 2 mois au Maroc, je suis de retour. Bien, hein? Bah voyage, je n'aime pas Fongoli, Salaraka, Kenya, Maroc, Afrique du Sud, donc tu on la Evelyne yo zali bandambo. Ngala zali banda. Donc on la Evelyne na cotisation nyonso nazali bandambo. OK. Merci beaucoup Mathieu. Na terrasse. Merci. Ya nazoya. Voilà, donc comprenez comme ça, fidèles amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc comprenez comme ça, nous avons eu à discuter avec les femmes artistes et tout. Donc c'était avec un grand plaisir nous avons présenté cette émission. On vous dit un grand merci. Merci au couple de Kakan Zamote Majina Wajina Mona Yolo Mona Dallas. Un grand merci à Léman Mabi de Chiquito Djogo. Un grand merci à toutes les personnes qui m'aiment bien. Alors abonnez-vous massivement sur Exemple Télévision. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Alors portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous pouvez savoir confiance dans Exemple Télévision, vous pouvez savoir confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oui, il y a bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à l'okuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya, ndeko, tata, moi si. Yo mto rotala nga yo linga barezi baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loko mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro ya chiffre T, zéro ya lettre. La surprise ya kafu, ya kafu, ya kafu. Barezi baza to moni confiance au PC na exemple télévision. Ya on to yelbino Zéro Bêtise télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien ya rosa les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins ebima la place na rouge s'abonner au cliquer à wana au moins notification mon raison mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi na bino ba maman penaka na moi na bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV
Zéro Bêtise de Télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise de Télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise de TV. Bah maman, bah maman, moi, je suis confiance au faire un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise de TV. Bon, théâtre, il y a qu'à faire bêtise. Théâtre, papa, maman, pas na en famille. Émission, papa, maman, pas na en famille. Zéro Bêtise de TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise de TV. Ah, chaîne à malamu. Ils ont bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. Na habité quoi. Et où tu vas pour un barezi baza. Monsieur le journaliste. Mouto habite déontologie musala ou. Mouto fan na ban classe. Toi na bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise de TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise de Télévision. Yo mouto a un exemple de télévision. Il y a un Zéro Bêtise de TV pour rater. Zéro Bêtise de TV. Exemple de TV, Zéro Bêtise de Télévision. Alors, beau s'abonner massivement, beau faire confiance. Quand on peut faire un salle arabe, on a besoin de théâtre, musique, gag, film, il y a solo, il y a bêtises, minutieux, il y a bêtises. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na bim c'est 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman o pena bolinganga quoi. O bolinganga nga quoi nga. Na nga quoi ba rési base. Exemple TV Boti Zéro Bêtise Télévision. Alors, s'abonner car au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner, ou cliquer na wana mona cloche ezal roi ngonga, au finir na notification nyonso. Mission sur Bandokota, gago, théâtre, tout et Bandokota kuna pour que vous allez brancher. Moi, je suis Nakimi Mbangu, Nakimi s'abonner, Tenazongi. Nakimi, Tenazongi. Au Botani Combo, Zéro Bêtise TV. Nakimi Mbangu, c'est quoi s'abonner? Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place pour Talabiso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pour nous aider, pour nous resunga. Bato nyonso bazana ba problème. Bao nyonso bazana ba problème. Ezala ba problème mo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia bazanga ya komela. Nzamba tout ensi motema nanga ya mukie oyo to banda rozo to banda ko kabola yango na ba orphelin, na ba na bitike, na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé, o beta batika bango na ba veuve en fait, ba vieillard, ba veuve et tout, to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda otala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mengona o yo zora to moi muki o yo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barizi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso on a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Bote oiza Brand Cosmetic UK, oiza produit en toto elon la kabatash. So pilingi koza na tema ko ya bien ya propre, oiza produit na ya kosela. Oyo eza pola maboko pour la batash, ya makolope, ba genou et ba coude. Oiza oil el kendaka na produit en toto. Donc so koza intéressé au continue de ce message na WhatsApp.
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.